soki sila lelo bakomi kuswana na Belleville seyo bana wana buyokana Belleville lelo kota na banzonzingi sila bayamba yo kitoko Belleville azalaki pyaka sila azalaki pyaka oyo alingaka sila akomi kufingisa Belleville oyo alingaka Belleville akomi kufinga sila ngana ibisa evidelo yo mukolo tokutambula susu na ngai te bakopoisonner milieu ya bapasteur na milieu ya batateatre paso ekumi makasi omoni ndenge kokima na kima Congo nabandaki deja kulia bapoison nga nalia yango liboso ya videlo nalia yango na ngombe balamba na pepso yaka na Notre Dame nga naza sango responsable awa na Notre Dame. Toute vérité n'est pas la bonne à dire. Et quand si vous avez la bonne à dire, koluka keno éliminer yo po yatika la place wana intéresse alors ni na kati wala para bino ba comédie. Mais donc yali aga na avantage na yem sala ba yebula na butu. Pa imbongo ezali mu Kristo azalite. Bino ba comédie bozali on dit vous rappelle na moi protocole. Yo za ko ba biso ba comédie bozali bongo ba musicien. Biso ba théâtre pa iba cha biso na gouvernement. Soko zui kisa kosu na sima kisa kosu ba comédien. Donc nous andego na sima kisa tibera ba tebiso ki peka sana vina ye na TV ba mona ye yango wa omoni défaut za na mona nzoto soki ba fingio yango kusilika te ba yukana eza eloko te Belleville na yibike bato baza pembeni na yo baza kukota iloko mabe biyoka Sila biyoka Mama Boli azali membre ya ANTPC azali pe moko ya groupe talongo ba ténor ya groupe talongo donc kuna ko ba komeka mbote bandeko balandi ya Chemidor TV mbote la bino place ce soit bino par-ci par-là na Poto na Congo na Brazzaville na Angola isikani tozali topesi bino mbote bonjour. Bonsoir, ça dépend de Bogota la émission Oyo. Oyo ezali émission na bino ya liboso na kati ya Chemidor Oyo lelo to sepelaki kotalisa bino nini Oyo eza koleka na kati ya mboka na biso Angola mboka na biso Congo pe mboka na biso ya mokili ya poto émission ya moto ndo talisa ba actualité ya ba artiste ndenge ni ba artiste faut pas vivre na émission oyo kaka tokotalisa bino moko ya biso actrice comédienne ya munene auté kotika biso na kombo ya Mama Boli auté kotika biso tokosolola yango kaka na émission oyo na yambo nazanga mote na plateau na ninga na yebisa bino nani oyo tokosolola le makambo oyo arekendaka ndenge nini balobi l'artiste ne meurt jamais mais l'artiste bazokufa mais arna bango etika la wane kufaka te bénéfice la bango ezanini na ngai na partager likambo ngai moko te nazana moko na plateau oyo tozana papa bidibidi oyo na pesi bonjour bon dia bonjour bonne santé santé izana mo bien mes condoléances merci awa buyambaka batu na café atale lipa izate bo. Voilà, c'est force à Chemidor parce que papa Guilhem Zawana, notre secrétaire Caroline Isabelle Bella Zawana. Donc, sur le Bazali, déjà, on a vu sur la émission Café aux Angate, Maï aux Angate. Donc, ici, Bayambio, moi, il fait ça et ça la bien. Bien sûr. On a vu que nous avons un matanga, mais maman Bolia ou Terotika Bisso, on a vu que ceux qui ont joué qui sont en sango ya Mama Boli ikutaki nga na ndako penza nazalaki na mega te oyo babengi sado mega dado yata na tena nafungula boye moni photo batie mutaza kulela nga na tena bonga ya mfana ndima fana benga Kongo na bengi papa Makaya ile kite na tindilie message Makaya mayo bambote papa Makaya
na bengi nani Chakala. Mbuta Chakala ibi singa ngape na ibi na yuki akufi na Maroc. Akendaki Maroc alibosa kenda kazungi. Akesu deuxième tour da kufi. Yakendaki na fondation ya Mama Denise. Yakea. Papa John Lobi ayoki akufi. Seka zwaki sa mpe malade na ete posoki azwaki sa malade. Aibi yemta ibi seka ngabeli mingi. Abela mingi. Poti bande usana na groupe Salongo na ye na Papa Chakala na ye bangonyonso. Na ba michopo bakareni kipara. Ala we. Bebisoni wasuba Mama linga wana. Oui, na sana video moko pe na mona Karine Pala abandeko lela mingi na famille place matanga ezali Karine Pala lela mingi. Mama na yo wana falela ka. Ba bon souvenir nini ozo regarder take papa bidi na ndenge ozalaki na Mama Boli bo bandaki na ye. Ba bon souvenir nini ozo regarder ya Mama Boli. Bon, ba souvenir ya bien eza ya kukabila te mais ya koyamba mutu. Donc na ibaki na ndako na ye na ozone. Ye mutu pe lelo buke tournage ya groupe Salongo aza kusolola na bino bien mais ya lubaga mingi te abandeko luba mingi te sui donc eza pas supposé aidi kamo donc bakali meneka zena na groupe Salongo wana yango wana ta omoni yeboye soki buke na tournage ya lubaga mingi te lelo mususu kaka bidi sambela na credit ko ici lungula lubibongo ulubale sute donc yaza ba short le ko Mama linga wana te yaza bongo te yaza kaka sui alubaga mingi te donc azalaki bien leli pe tosalaki film ya combat spirituel wana na compte ya groupe Salongo ou bien na libanda nzonzingi wana mutakomaki yango que ton âme repose en paix Richard Mukoko ye mutakoma film ya combat spirituel Richard Mukoko autotika biso kala mingi te voilà ya mutakufi balandani pe na mutachaki role principal non to ibite déjà mabongo chanjana donc tozalaki bien en tout cas papa bidi ba question mususu tunaka eutaka pa na biso te eutaka pa ya bato balandaka bino etaka ba star esungaka bato te ntango bamonaka ke non bacomédien bokufa mingi soki bato balinga bayeba raison wana ezalaka nini raison ezalaka nini omona na nde moko omona ntango mosusu 5 comédien bakufi raison wana ezalaka nini kala ezalaki bacomédien kaka babandaki kokufa mingi mais na bamusicien na bacomédien biso nyonso tukumi kokufaka bacomédien ezo eleki eza na nde moko bokomaka na ba 6 bamusicien mpe ekumi ndenge wana ekumi dede soki tulandi sikoyo bacomédien bakufi oyo bayala nani awa Mukoko Richard Mukoko Mama Boli na mwana moko na mwana soki mwana ya groupe Bobo soki Cedric mwana ya groupe Bobo bakufi oyo bana misatu yaka na musique sikoyo bon la musique pour na musique pour le moment mutu na musique mutu akoti ba mingi ezaka jibe piano pas parce que danseuse moko ya jibe otuko kufa soso lobby je crois akufa ke otuko kufa jibe otuko kufa la mwana ambe misatu biso misatu so goje na mwana jibe 4 donc 3 za kuma donc kumi kaka lipate tuza kukenda kaka mais isa bien te age baza kokufila yango te eza mike ozwa lukula ba papa Lutumba tango akufi na ye soko kokisi déjà 70 ans eza age moko nzambe andimi yango donc ça va mais soko kufi na se ya 60 ans eza muke pana moto message nini roza nango par rapport que non ebembe je pense dans le Maroc corps dans le Maroc ya Mama Boli eza na Maroc faya message nini roza nango okoro la na gouvernement parce que tout le monde a matanga na bino presque ba comédie bimisaka des ordres pona nini na lobi bongo ebandaka des ordres na ebandaka na ba réunion tant président masuma bengi saka bato parce la réunion que non artiste akufi place ba des ordres no se bandaka que gouvernement bimisa kimbongo tant gouvernement bimisa kimbongo balia kimbongo mbongo e komagite parce que na mona moto mona na matanga dadi et ça la mandengo wana
mbongo bimaki komi ba désordre ba détourner mbongo les kadali azo mbongo akeko kotia ngo na compte donc nini tout ça gouvernement quelque part pe emona que non comment na mo ba désordre message union européen ça pour na matanga mama boli pas artiste comédien pe na gouvernement wani ratakate isala kaka pai atalele shaka kongo zae soka beti cop mbongo bibina gouvernement soka beti cop ye mutazali coopérateur shaka kongo azali wana pona ko aider bino ba artiste kasi zalaka cop siko ya zate mais il bosse zalaka cop na yeso akepa aibike muto soki na beti poti kuratete o soki na beti poti kuratete exemple côté $5,000 soka longoli kaka tali 1,500 meminga shaka kongo muyibi no atalele janya kufaki ba na puti ba chaka mbongo analele jamaki ipesa ki matata au basai pesa matata kwa nini balunguli mbongo moko ba droit oyi balungulaka ba comédie ba bimimi donc izala kaka ndengwa pa imbongo izali mukristo azalite iboso mbongo. Mais transparence pourquoi ezalaka te parce que dans la communauté en TPC ezawana pourquoi quand ezalaka soki beaucoup feli suka nango ekendaka bongo baliaki mbongo ezanga te biloko wana ezanga te ba misuku ba finga papa masumu na ba bêtise na ba téléphone wana tana ngola ezaka wani rataka te ibimaka kaka partout ata bobimisi kaye ubandi ba calcul budiango kaka bomema yango pe suna ngola donc ezaka place bino ba comédie bozali on bozala pe na moi protocole yo za ko ba biso ba comédie bozali bongo ba musicien ngana ya musicien te ngana ya musicien te yo za lokola avocat ya ba comédie na ministre na plateau na ngai oui na ba musicien ndenge moka kana biso ba comédie tuza ba artiste sala ka musala mo siko ba question na otuna moko na ya musicien na plateau na otuna na za pe na otuna ba musicien parce que ba poto mingi makambo bele to leki na yo yebi makambo to leki nango eyaka kaka base ba comédien pe makambo to sola mama boli so na bino zo ngiso na plateau to kosola ka makambo des autres ezanga te ezaka ba binisa kimbongo leka na RTNC simba kite ba to ya kimbongo ba to basala ki boyene tout ça ezanga te wani kusala makaka egurate te ate oyo kaka ba dévier $500 ba dévier 600 wani ezanga te ba comédien kusala makaka siko papa bilibili pesa biso non secrètement parce que émission la biso dali to kundola tant to kundola donc to la musaba biloko yo ezaka non batu ba yeba kite pesa biso non secret moko yo za artiste tant on doit ça la œuvre ni ozana envie boye ba œuvre non nyonso sali papa bilibili sali banzoninga makasi biloko belebele ba œuvre na yo ezalaka non ni ne bomba mala sima œuvre na yo ezalaka protéger to ezalaka protéger te régler na yo ezalaka nini par rapport à ba œuvre na yo ba œuvre ja protéger te iloko pi bomba makana sima zaite zaika iloko moka ki bomba makana sima zai relation ici sans quoi pour me connaître na ça vivant donc izalo kula ba GDO ibula Mercedes soko ke akabila yo Mercedes leo susa kupesa yo Mercedes mais oya tambula kana ngota kupesa yo mususu mais soki na kufi akupesa serike ya share po GDO Mercedes aida ba tibele po parce que kuna manaonera pona kunda manaonera ba meterogero ya wiji wa ukende bakati yo oro ndamba pesi yo donc ba gelor kula soko zana kumoyele msuso kenda mwa kombe yango me kufaka oyo kana bibi faza kesa she na tito mjiba disikisho ibandi na fazwa oyo pona nini posi na kufi pona lela mira esa izalaka ndengo tukenda mamba serke batia serke ya bien ba pesa mona diviser par 2 m'importer elisalango mapele kanengo wana na limité wana si batie mutu na cercle mais wabi cercle oyo yango te baya bachanta cercle mosusu ata dadi ke kokambo ya zaka na Canada ye musana ye yango wana soki bato bakufi na Congo azangaka ba cotisation na ite donc azabie na ba emantambo ba velutos oyo ba Suisse wana siko valeur ya musala na bino esimba mi côté nini esimba mi côté kala ya bato bobwa kaka
ou bien gouvernement peut promettre bino quelque chose par rapport à musala bino musala ndenge ezala keno mutu soki azosala aza kobomba pe mwandamu siko bino pe tango bosala ka œuvre la bino oyo bobomba reza ba œuvre la bino est-ce que ba œuvre wana efutaka nini ndenge bomba wana gouvernement a reconnaître bino ou pas Bah, biso bata théâtre pai bacha biso na gouvernement soko zui kisa kosu na sima kisa kosu ba comédien donc nous andego na sima kisa tibera batia biso donc bino ba pelepega sana donc so na lengua pelepela sana ikuma busali théâtre lelo fuza la mayele utalia soki na bwaki viki Joseph Gifuila na bwaki Roger Romiezi oyo Allemagne soku bwaki Daniel Sandambala donc wano moni libanga ni futio makasi zakumona donc ba Barcelona ya Claudia Barcelona wana lelo bwaki hotele abia lelo na kuleka na kubenda mwelo olelo Deyonji ma boss Deyonji akoyo kusaisa nga film bon na mbongo na zule msusi za mke me oyi kukota na babanga le msusi usala nga mwabi zakumona eza avantage nengo le msusi tali oyo sonya kwa kaka Philippe Sakaneno j'ai isimbi José Carlito j'ai isimbi eloko wana lobi ani zosala batu place parce que makama mabanga wana na kozonga wana mbele koto sana no côté ya makamba liwa na kozonga wana na makama mabanga wana peso sala biso pasi batu pe bazolobela yango mingi soki théâtre na biso be parce que mabanga mutu akovanda kaka boye abandi mama kingandi ti tableau ne sili balobi le mo libanga ba misusu ba ibaka ndenge babwa bilaka mote fotala ikota na histoire eza teke ba peso tableau yomo komi mama Antoinette maman de Preze de papa de Marque non obandi komandalo la Switzerland papa ndongala sia sikulubi bakumba mpani foko tsangu na histoire ikotine tiboy nyati mbongo yo mutatinda yango papa ndongala sia ye mutatini mbongo mbala mama zizi alubitulia po tusala provision mu chemical ikotine histoire mieza kuboka bakono le msusu tableau za ya 3 minutes mubwaki 10 personnes baby si film about ngana bwaka ka selo tableau na zana soki sengi tableau na kombo bimate na bwaka pate parce que le ba big no mabange lo ngona na théâtre pex na mine zani atana délicat no bo bwaka suba tote bo lo ngona mabanga pex na mine zani bo théâtre pe ku fana ngo benene ba mingi pe bengi pe nsusa olinga yego yate bo ka ba lo mabanga bon atana musique imabanga pe ifutaka bango ba musicien sokumonaka musicien za kutambula na camion mbongo bafute pa président ni na musique akoyo kufuta musicien na mbongo azumba camion eza pasi aliaka na mabanga ile kateme utali nani mutabien ta moi logo ko merci beaucoup vraiment en tout cas tozala bino na kata Jamilio papa Bilibili lobby ke baliaka na mabanga voilà baliaka na mabanga na ote ko loba awa bakeno faut ko soutenir ka artiste ya mboka na biso tant bazana vivant il faut ko soutenir mutu tant bazana vivant tant mutu azana bomoi ebele romona ke no mutu azana besoin ya aspirine ya pambato de la reine ezate mais ce qui mutu akufi ba pesi sango ke no akufi omona mutu alo bakeno na kobisa $150 parce que mutu aza mutu na ngai fakunda mabien na kobimisa 300,000 kwanza po mutu akundama bien po aza mutu na ngai mais na aspirine ezalaki te tolingana ntango toza vivant ekosala malamu papa Bilibili na Angola mpo ozwa décision ya koya kofanda na Angola tolobela nanu yo sikoyo quand même que toza na bapage ya matanga ntango ozwi mpe na décision fo nga Bilibili nakite Kongo na ofanda na Angola eza na nini na 2017 lele ngaye na kumi na hawa nani bana kashi na ngaba Jonathan ba Manase Barit bana ya na nga Valentine
alobi no kwa zunga lisusu te no ameminga na province tuke kozwa document pona boye kozwa document ya kata Rwanda fona kenda na mboka nyangai na mboka voilà yana kenda zwa document yanga na damba merci na batu ba soutenir ngai na ba série moko tozali na makela voilà tozali na makela vile kuta pesa nga tangausi donc mukongo chauffanga mabe donc merci na maître dola ngenge le grand bat chapa na kata wish donc na pesi mbote ya sunganga makasi place ya kulala kulia donc na maboko na ye merci na pona zwa document boye c'est maître dollar ngenge donc merci donc yango ne pesa que non pesa nzunzu ya kutika la pe na Angola mbala moko tika ina Angola na mukanda na tika ina ngapo mukanda po vanda na mboka batu foza na mukanda siko oza mboka na ngai funa za na mukanda izate ba omoni defo za kukima no yango mona ka akenda kalufu akenda bamboka nyonso nazunga kabie okepo kutena ba matalanza okutena trésor nzila gento doza kumona nyonso kitoko na kitoko mais on dirait choix oyo sala ya kodeside ya kotika na Angola ya vanda na Angola na Congo batu mingi batala bino babeta mabaku parce que babitala oyo papa bidibili za nango ake kotika yango kaka nango ake vanda na Angola et Angola poto ezala cimetière ya ba artiste bon eza cimetière ya ba artiste soko za mupaya muswahili ngala ko muluba kutaza mutomboko moni mutamboko oui muluba utana lunda muluba oui mutamboka oyo muluba utalunda nani mwana bayaka utana popoka baka Congo onofungola ba page mususu Congo autana kama sabangole Congo autana mutamboka oyo Angola oui wa mutalunda no c'est yango tisekedi wa mingi ya izandengo muluba mutamboka oyo ba fait sozo bito tala bekolo awawa bon tokozongela mo mais na kamwe kaka ba bilio ya muluba mutamboka to continuer donc omoni ndenge kokima na kima Congo na bandaki déjà kulia ba poison bandaki kulia ba poison na lia yango liboso ya fille de loin alia yango na ngombe balamba na pepso na Brazzaville bon amaka mabe bandi kokota na patiente na kumisi koyo okofanda kaka pe telefoni sone ngr uyambi allo ana ni bili bona bengisho na Notre Dame yaka Notre Dame ngaza sango responsable yawa na Notre Dame donc pour ba matcha yonzete yaki kutika batu te fo koma likolo yo botonga banda ko etali utambula na bajibu basango lisusu baza baza makambo na patiente okusutuka telefoni soni ngr okay yaka nano ukomile lisusu bande proposer ukomi mbole mso kutena ba marabu biso batu simbe ntele yo yaki kutika bango te uleki bango na musala fo kutonga banda kwa tashi utambula na bajibu wapi ba intela bala kisu na telefoni umoje nzoko ba utakawa ukamwe kaka eza TV mwana lubango ezate akombo na bango ba ezato kundela ba vérité soka ata moko ezali okundele ka to leki mbala moko wanu kosi mais ata moko po parce que pesa pe baninga mususu mayele ya kolona ezali mwana kende yate biloko oyo uza ko filmer ba camera na micro oyo batu basala ko mindele bango pe mbapesa proverbe tout vérité n'est pas la bonne à dire et kashibo shigonga na bona dira wa donc sona landi bien na badiri na yo batu nde balobaka na bacomédie bazokufa na bapoison c'est que ça ya solo bakoshite nga na liango nadia yango penza badefa
Siko nini lekela bino na kati bowela nini? Bowela nini que non pona kotsana ba poison parce que tant que papa bili ba journée to l'entendre au jour aboye. Mais wala pas journée to l'entendre à journée normal. Mais koluka que non éliminer yo po yatika la place wana intérêt à la nini na kati wala pas la bino ba comédie. Mais donc il y a un avantage na yem sala ba yekula na butu ki duntema mbe. Belvi za komibundisa babo za kubundisa belvi mwana bato yesi. Si la pas za kubundisa za kubundisa pona nini? Belvi azalaki piaka, si la azalaki piaka. Belvi amati ma position, si la pas mati ma position ale. Diabo ekoti. Bambolombolo baye. Bambolombolo baye bakomi ko. Oya lingaka sila akomi kufingisa belvi. Oya lingaka belvi ala akomi kufinga sila donc kaka ndengwa. Pona nini? Bayokanisa bango te. Osoki sila na belvi basangani place moko misusu kopi yango ekufa. Par exemple, question moko ezawana parce que si la yaki na matanga ya Richard Mukoko et pesa ki mwa pito pale na place wana na lingi na to telema na makambo wana uti koloba ke babane ko proposer yo soit teme aussi mbakisi parce que yo poto nga immeuble na makambo poison okutana nango na ndenge pe lobi ke non vidéo e batela ke poison et loko wana intéressant ngai mais na yebi ke non na 2017 tant azaki wa pe asona mampa Miraisa kufa Miraisa aloba ke vidéo azara la poison te azara na cycle. Mais si on a évité esa contradiction par rapport à bino mo ba comédien yo lobi ke non poison Miraisa aloba ke non eza cycle mais vide loin dans la interview moko boye bazana ça c'est ba oti ba mon livre vide loin lobi ke non akanisa ki poison mais lobi ke ba yo tsala examen ke non eza cycle place on a mon ndemo contradiction eza la non ba tu bujula ka on ma be po vide loin za leki na ngai ngana zala ka pe conseiller na ye moko ya ba conseiller ngana ibisa vide loin yo mukolo to kutambula susu na ngai te ba ko poisonner isala mapendengo wana wana biseke ava ba poisonner avant lele ngana kumi na ngana ngaba mwa distance wa isala mangi ale pre aye kuzwa poison ndenge na zawe ba poisonner ngatala ngabya sena ibisa yango monte ki salame na bimi prophète ba traiter poison isili papa ale abungi na ye poison ilungwa na nzoto sikoyo poison ibenda kama kambibele po ibebisa kama kila à partir de poison ne ba tension ba sucre kumi kumata ye sucre ikoti na nzoto oyi tungisaka elelo po oyi bande ko konsa eza maladi ya sucre yango kindila fikisi poison isila la ngona Congo sucre ne mutimema na fikisi batu bayeba te yango wana poison c'est ilungwa. Donc ça que ça to landi bien to que na biso gauche à droite to luka pendo kité ni tout ça c'est que ma boli akufika na ba poison wana parce que poison na mine la bino betambola maloko la mutaza na téléphone na sac peut-être au milieu ya ba pasteur na milieu ya ba théâtre poison kumi makasi maite mais pas to confirmer na éviter yo moko tango yoka kisango ya liwa ya mama boli selon yo moko ba confirmer to ka kufera na nini parce que ngana zo confirmer yango par rapport yo ndenge yo lobi ke bino mbine la bino poison le karamingi yango benga na confirmer que non c'est que mama boli déjà tiens que Maroc akene de na poison na ye mais yo moko tango apeso ba sangwana ke no akufi bango ba loba ka kufera na nini to abela ke nini ba ibisa nga ka beli mingi na ibite kubela ngo soki ya age osoko 70 ans en tout cas izalaka olamuki bien lobu lamuki malade boli de 70 ans oui feko ka ileka akuza ba 71 72 mvula moko ndengwa ba 73 donc izali kuka papa Bilibili na carrière artistique est déjà aux zones jeune combien des années wana buguye ba ngo soki na kufi ba bimisi biographie te wana da âge te buguye ba net biographie to zela ngo na âge on ta kufi mais carrière artistique âge ngo to zela ngo sur na biographie pourtant on se to souhaiter te beaucoup fallait parce que tu as besoin na yo
mais tant aux a envie déjà faut voir si vous êtes à la toile parce que non na nebo comment na carrière na yo comme au congrès de autant bon ngai théâtre le na banda kusala ngo idée ezalaki te poto bana na baéglise yawa kimbangisi ya bana jeteki ti wana sera mubutu kabila kuti tuyebi te soki azalaka te za kusala théâtre ti tubandi ba théâtre cité ya nani ya groupe ya nani zero faute oya sans faute kabwiko wakenda poto wana ye mtalakisanga ni batelemaka na TV soki kamera eza fotere milabo ifusala boye ye après na 98 ye kukota na pa mettre pai mangwao koti pa mettre pai mettre pai mangwao ye pe sans faute mtu beza kudisite na mettre pai ye soko koti fo ba changer yo kombo tukupesi kupesa kombo nani ye sans faute beza kudisite na mettre pai nda pesi kombo bo pese bilibili barobo wana begera Jones ba pesi ngakomba bilibili utana munoko sans faute mangwa wandi miam ba pesi ngakombo bilibili komba mpe itikala tele donc utawana ti comique mangwa o groupe bandi kutenga mama wa biro izalaki malamu te ba isobe balongwe na ba mundu erinyonso balongwe ba muyindo tikale mais non propre peneza nani à part bidibine ba pesa ko non pendo yaki nango yo moko yaki nango non propre fulutoma wala bena ba wije yangwa wana na makela betu yetu nge fulutoma kombo ya mwana yaka no ti bake kusale dio na landi bango kuna na le dio wilina chakala mtazaka chef wa groupe nani sans faute aboya kina hiki president chef wa groupe amoni bamo avwa ngabenda ni mwandamo papa chakala isengi tuka bwana Willia Longwe tikali wana na ba Willia na ve Johnny na sans faute na ba pauvre Betty idezo mutu tikali wana tudemare batuna bendi na telefona zwanani na quartier po muvumi mata na zwi liboto na zwi kipeka na zwi Sandra ya pekos na yena bamu boli boto lokola zalaki mwa desode yango abima apenza te kipeka zalaki ne kimya linga kimusala mingi aye kubima yango moni kipeka kutana ba mama livi po azalaki na respect na musala na ye filme oyo ya kipeka tourna lokolo okomi place wana sala parcours na yo filme oyo kipeka tourna ya maze motema nanga esalami na nene ya tourner wana eza première film kipeka baye na TV ngamu tuna mema na ye na kotie film liboso akuta yango wana ezali nasali yo nini titre na yango wana titre yango wana nasali yo nini premier film kipeka sala na vie na ye na TV bamona ye yango wana et puis incarna garo na kitoko na ibisenga bipeti nengi na memi uza kukota na TV omoni defo za na nzoto soki bafingi yo yango kusilika te yango muti kukomisa yo mutu mais ya silika te mais batu basilika nde vide loin afinga wana batu muso ekoma kasi batu fo basilika mais yo mutu mona yango normal umona katele mususo nazana ngabia longoli pe lamba butali pe bino moko kaka mais batu musu basiliki yango futa ilelo dans la théâtre besenga que nous sommes dans la défaut bino faut utiliser défaut wana parce que comme là il faut là-bas eza lokola meke ne wele wazaka koka papa lobe ezalaka tuza kufinga ye msozi makolo tombulu kwa ke kuna lokola koni donc ifula ye donc ezabongo voilà ezabongo donc yango moni artiste nyonso pa na ye ezalaka vraiment awa na kati émission na biso tozali na rubrique moko oyo ezake
toza na papa bilibi na plateau awa boyoki nde toza kokende na ye maleme boyoki nde toza kosolola na ye. Je pense que non na ordre ya notre secrétaire Mama Caroline Isabelle ndenge apesi biso mpona kopresente émission oyo mpe na papa Guilhem Makambo mpe na ye moko PDG na biso papa de Yonzinga oyo aza kocontrôle émission oyo ndenge oza kokendele. Toza na rubrique moko tolobaki toyambaka mutu na plateau nde toyambi papa bilibili mpe tosala appel awa na appel na biso tozali na papa Johnny Tsakala ndenge toza boye tobenge déjà. Bonjour papa. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour. Bonne santé, papa. Santé très bien. Nangolo Nzamba zali kobatela. Joyeux anniversaire. Parabéns par français. Merci beaucoup. Voilà. Papa Bijibi a tenu ce que ça lelo. Tozane na plateau. Ya souhaité ngate. Mais na ebaki TV. Facebook et panzali partout. Ngana moni o lelo bamba lo somba ya zo yimba ngadi na iba ete tinda ki yango lobi to zepe na Lorisa ibse ngadi enda zo téléphone kuna ezo continuer ça va dans celle vidéo. Merci beaucoup. OK. Voilà papa Johnny to sepelaki lokola mbotama na opezalaki lobi to sepelaki o participer na biso na émission oyo to kundala bosolo to sepelaki pe parce que na ndenge nini bozana matanga to sepelaki ko lobela par rapport ya makama matanga o bozana yango ya mama Bolinde auta otika biso pe o meka opesa biso ba programme ezokele ndenge nini pe boza ko landela makambo ndenge nini parce que na mona zoki mabiso déjà na ligne mais asinalenga déjà que ceux qui connaissent Kati par rapport à place aux alliés et vandozonga oui ezongi na éviter papa Johnny opesa biso confirmation ya makambo ya matanga ya mama Boli et le kindenge ni bato wana bezo bayeba et abela kita mulai pe programme ni bozo sa les ndenge nini. Bon moni mama Boli a kufa à peine je crois que ça va 2 ou 3 jours. Depuis de faire une nouvelle, mais Nandéa Golobati, Maman Boli a béni moi Tamoulaï, parce que nous passons médicaux na Maroc, à Koufeli na Maroc. Pour un programme, en tout cas, à Bembezano na Maroc, parce que Bembezano beaucoup la famille, famille, na artiste comédien, mingi groupe Salongo. Mingi groupe Salongo. Bango to ba ba programme na bango ne ba ko intéresser ba artiste comédien mususu na famille après ba petit programme mais pour le moment corps ezana na Maroc. Pour le moment corps ezana na Maroc. Mais batu mususu ba meka ko tuna neto ko tele internet batu mususu alinga ba yeba. Pourquoi ka ba memake na Maroc? On dirait que quelque part bino ba artiste bon dirait pe bozo dans la négliger parce que batu ba lui que non bato ba uto zo ba visa bato belebe ba zo visa pourquoi pas bakende en Europe pas traiter en Europe pourquoi pas Maroc na lobi boy mutu akoko voyager akepe na sprint ata les États-Unis akopeka kokutwa tozaki na nani Cardin na to Mosengo avoyager na poto ba memi na poto ba kufika pe na poto ti mutu no surtout ba ko mema ta wapi toki tanga meme colonel Koki donc yé tala yandi mos ba memaki wa na free city na free city oui azoi lobiko kuna na free city elo yiwa na zamvi yepe comme akendaka liboso Maroc akendaka liboso Maroc po azaki bandi kuna ye kuna bandi ko soa liboso na compte na ye moko propre po bandi ko ne baza kuna après le ko azatango azui basto ayaki ko zonga komaki bien mais na yebite na koloba te na yebi malade yango malade aza kobela tuka na yebi te eza nzoto ya motu après malade wana ye kosentir kayokaki lisusu bien te aye kozwa susu lokola aza na compte ya fondation mama Denise oyo mama Denise akipaka biso na bakarte ya mutuelle de santé nde atindaki ye bon zonga kaka na mboka ozalaki oyo banozwa basoin kuna mais prise en charge eza ya ngai fondation première dame mama Denise voilà ndenge azonga ye Maroc. Donc, pour nous faire déjà une année, qui n'est pas en tout cas, merci beaucoup, Papa Johnny Tsakala ndenge au classé biso par rapport à Mituna na biso. Na ebi que non, ceux qui ba programme ndenge za okende le bosali, boko zanga te na ko informer biso. Par rapport à ça, liwa mama Boli na ebi que non,
mwana na bino moko pe auti kokufa ya théâtre jouera pas ya président Bobo ye pe auti kotika biso parce que autant na bembe mibale je pense. Oui, mikolo kaka badei na badei bon nzambe vraiment songa biso hémorragie wana ekangama ezalaka kaka te ke ntango babandi kolanda na kokufa ote kokunda Richard mama Boli aye petona suka joua pas Bobo aye donc esala propreté nzambe pa yoka biso mawa awokela biso mawa makasi hémorragie wana ekangama voilà elona kooloba. Voilà, lokola tozana yo aline etake papa ozana expérience ebele pona natika yo pe po parce que oza la occupation mosusu na matanga ya Richard Mukoko moni lelo ba matanga ezokoma lokola place mille ya ba rando ba compte rando ezoleka kuna nento sa biloko mosusu elekaki na matanga Richard Mukoko emekai pe ko edete matanga komi lokola ya partie ya bato ya famille bota na partie ya bato ya famille ya côté SB mais na ebité na cadre ya lokola tozala matanga ya mama Boli aza mutu moko oya yebanaki mingi ata pe kilo surtout na groupe salon azo peser babiloko wana na ebité conseil nini kopesa lolenge nini bozolinga po bolele na matanga ya mama Boli ekende kaka na bajar wana obendenge nini wana kutu bameka na bango te po wana ANTP Centre national de théâtre populaire et cinéma dirigé par Yalaka Yala président Masumu na groupe Talon po d'abord aza président ANTP aza pe membre influent ya groupe Salongo mama Boli azali membre ya ANTPC azali pe moko ya groupe Talongo ba ténor ya groupe Talongo donc kuna ko bakomeka na bango te bayaka na ba caméra na bango ba filmer mais baya kosala ba pantine na bango wana te po eloko ndenge wana elekaki donc mutu akufi tokundi nanu te bino bani ba désordre na bino famille boye bikambu boye non eza malamu te eloko wana pene esalaki biso mpasi na motema je crois que prochainement ekosala makasu ndenge wana te voilà. Merci beaucoup, Papa Johnny. Pour tous les autres mingi te souhaite aussi joyeux anniversaire na part la biso Gemidor TV. Joyeux anniversaire. Mbala sima soki tozali suna posa ya kobenga yo. Merci pe na temps oyo opesi biso ngonga oyo tosola na yo. Pe mbala sima soki tozali posa kobenga to kolemba te na kobenga yo pe kolemba biso te. Gemidor TV etake mwana na pe mulumba. Alors, papa, nous avons déjà que nous sommes les autres quatre, tout comprendre parce que tout a raison de mon côté. Voilà. Merci beaucoup, papa Johnny. Bon, nous avons dit Bidi a bien aussi la vidéo. Bambote na rapi na yemoko Bidi bambote na yomoko pe mbote na mwana na nga Lori Sentakala. Joel Kabala, Banatan, bandeko na ngo bazakuna na kata Luanda. Bambundu Charlotte, bango baselo, banzumba, bambote na bartiste comédien o bazana kata Luanda, o pe bayebi ngai en tout cas na petit bango no surtout, bambote mingi. Bandeko na nga presque ba André, ba Kostivuna, bango so bazakuna ba Nadine bazakuna, en tout cas bambote na bango no surtout, bazala kamalam, zamba batela bango no surtout. yango wana pe bana Luanda ngina lo bana Luanda pe bazana besoin na papa Johnny donc au sala bien na pesi bango numéro nanga plus 243 998 319 314 plus 243 998 319 314 ko yaka boy sabango to yaka Luanda ko tala mo lisusu au depuis 2014 ko yaka. Merci beaucoup, papa Johnny. Biso Gemidor Totomelio, journée malamu. Merci beaucoup, papa. Merci, Moussalamala. Merci beaucoup. Merci, Yakobore. Vraiment, na o nyo so Hollanda. Papa Johnny Takala. A otu olobelo mo na pasi réaction ya ba ndeko na bino ya basi nde baza kokendele na ebite soki bango soki bato balandaka bango makambele kaki na matanga ya Richard Mukoko na oki tant papa Jonas zolo bango azolo bango penda na pasi na mutema donc koko bakisa nini lelo kana ko bakisa eza pina te pour maloba mukolo bi yango mais babilo kwana eza raté nyoka kufa so raté
donc soki mutu sa akufi donc mutu soki sa akufi bokunde kaka na honneur akende po bokutana esu te bokunde su deuxième fois te. Mais famille bota babi que non Richard azalaki kotourner pa na bango na azali ko mutu na bango donc bato est bi bakoya photo te na matanga na bango donc ezalaka te mutu fi akoma azasu ya mutu te ya mutu nyonso yo somane be bapesi mutu invitation ya kana be bape invitation te na voisin bozabi na maye kaka aleli balie yemsa leli na ete malie achepe lo te malie do ameli pe donc ne be invitation ya la te ata mutu bozabi nemi soki sa kufi akomi pire yo po nini emsu pita orezone ga msu bolinga na bino kolobana mais botika lo ba te tikana ke kata na moni mbaso donc biloko wana mabeza conseil ni no kopesa pa bande ko na entre sila na Belleville conseil ni kopesa parce que soki biloko wana so yaki ni na komona bango eta ke ya conseil ni kopesa bango conseil na kopesa bana ozwa papa bilibidi conseil na kopesa bana wana eza lokola Edgar Yamba oya molokai nenga sololaka na ditu baza bapire ditutala na bas fare ya bashe bana wana buyokana Belleville lelo kota na banzonzingi sila bayamba yo kitoko po biso mtu yamba mwana wana ela utipa via kuamba ndiko memaina banzonzingi tia komi kusala pe pa major bisadidi umila mbale bele nzambe abatila yo ofuli batibele soki sila lelo bakomi kuswana na Belleville seyo yo tongi sina ofula batibele alors Belleville mais mi José Mabila mondo kwa kisaya te azali mi José Mabila wana kutu fitishe na biso mi José Mabila ma lele msusu ngape mna banda okata ekwafu donc wana mutu nanga ya Afrique c'est Denis grand producteur Windestar donc bayukana eza eloko te Belleville na yebike bato baza pembeni na yo baza kokota iloko mabe biyoka sila biyoka sila Belleville bulungula biyoka buzaleki na kulutu buyokana soki mabe ikoti kukoma po baswanaki po bafinganaki nzoka iloko te nzambe kaka mtasali bongo donc buyokana lukula buzana na bomoi lele ya moyo na cimetière ata bakundi bino mabulu ilandana mwa busolola zate busolola ndenge buzana mukili rankini futaka nango te merci. Dernièrement awa pasteur de la foi azalaki na clip ya bengse ba comédien presque a pasteur de la foi afukama kutalobi na fukami na sengi bino bolimbisi ata pona mabolongo na ngetere mosala na nzambe boyoka na mutu moko susu alo ba mabe ya muninga te pe ba chroniqueur oyo bazali awa mutu alo ba suma be ya muninga te mais na monika ka ba makambo zo kene kaka lolenge passe ba chroniqueur bino buzape marque bele ba songere susu bino boni kutuna badi mituna moko msusu tuni mutuna zana ya réponse akopiate akoti polémique na kati mabe ikoti bino pe bulekisi mais ça rôle ya ya mwana biso to lobaka no ba question ça ya biso ba réponse ça ya bino oui c'est normal parce que bino ba rando na bino ne boyaka nango biso beta autorisation matière to ya na pona poser bino biso ba chroniqueur to na le côté kasi kosa makambo ke makaya finga kingasoki na kulubani nyao kasi okumona pena na kwa kiango wow. Merci beaucoup papa Makaya ba mote mi place ezomio en tout cas émission to comme que déjà na chite papa Bilibidi message nini aux anamo au pesa pa ba noso ba linga kayo Congo na poto na Luanda caméra ezota de la ndoza yango wala kuna message nini au pesa pa ba noso ba linga ko ba sepela na msala ba noso bu sepela kana ngai soutien mon matériel ba ordinateur déjà te pour la montage ma biloka mike ba micro ma caméra peso que zali butindi en kaka trépé zala ki bungaki donc ma biloka mike ba minda
otinda kaka iya groupe ezali ko ngana repeta na Barcelone Claudia Barcelone apesa ngai groupe iza kokenda bien tuza na bapasta Arc-en-Ciel Satellite tuza na ba Nasi na yana bafungununu donc moi bato bazali bamaneke mamalandu bato bazali penza soki lelo babi ke non nzambe babandela mokili à part kozala comédie osepela kosala mosani nga à part kozala comédie nga naza na misali ebele nasalaka naza munganga bokoko soki ntango na kosala comédie te naza nanga docteur ya bokoko donc naza coiffeur ya pamba te coiffeur naza coiffeur naza docteur ya kisa bokoko naza nanga bachapa na betaka toli ndenge moninga boye natiaka pe couleur na bandako ndenge moninga boye donc naza mavwanga apasa nalingaki olongola mwa bato eloko ezalaki oyo ezalaka bato na motu parce que ntango nabimi na Congo 2019 bato mosusu baolobaki no bidibidi abomi carrière artiste monene ndenge wana akomi na Angola akomi na ye mécanicien comme artiste na mboka na biso ko mécanicien na Angola omete fa azonga na ye ya osala mosala na ye donc nayebi te biloko wana ekomela mpe na matoi ekomako mais iloko baza kobosana lelo nazalaki na Congo camion nanga soki ekufi oyo bayibi bataki kwanza bayibi nga moko bien tenya mécanique nake kosomba ba pièce naza kosala camion nanga moko yo moko bongisaka camion nabungisaka mécanicien donc naza mécanicien bomoni nga bilama mafuta soko moni nga na era théâtre omoni nga na banchakosi soko moni nga le msusu naza kukata suki le msusu moni nga kotakisa bukoko nake kusomba banjete naza kunikisa donc nga nazalaki polyvalent soko za bongute ubando vivre na matolo kusenga na kusenga nga ye kukumina ajo na ya kuyekula mécanique ikusina date ajo ya taba force yo otikala kuyebita iloko balo papa bili ke kokota mécanique ya mnaja mkono comme yokola mécanique kuna aya Congo na sala marque japonais na awa na Angola na yebu yes na banda ukolisa Mercedes za kuma paraf Benz donc ezalaki ndengwa en tout cas merci beaucoup vraiment ezalaki ndenge wana yango balobaka ke non mosala nyonso ozo sala fo baksape mosala mosusu soko za artiste yekola pe kokata suki eza bien soko za artiste yekola pe mosala mosusu mosala wana ta mosusu o bénéficier na art mais mosala wana ekosunga yo avant la dédicacer émission papa bidi video pesi bambote pa ya nani ngana pesi bambote pa ya ndiko na ngai dadike ko kambo na Canada mboti na yo Arsène Ndombele wana boss na ngai ngwati Sébastien C8 pesi mbote junior ya bar mbote kadi mapayo zana mokete babina ewa zolia mbale aza kudia mabuti apenza na poto kuna donc Patrick Lidusu na pesi mbote Tambos Emantambo Soba Binga wana le grabos asosel na pesi susu nani Avo John Binga posha nkolo ito bugaka te mboti na yo donc digari yamba wana pesi mbote payo zali en tout cas oyo ndiko na bino bubusa na ngai te Riti Ngolo Mashale joyeux anniversaire ngotokolo ya mbote joyeux anniversaire Riti Ngolo Mashale joyeux anniversaire Riti Ngolo Mashale joyeux anniversaire pona yo mwana buta muzana no bebe uzana sena ulela pamba balatsa yo papex toyina kupesa yo kaka zala kuzala ingrate na libera mami bogula yo na berso mwana peso kaza kulela babondi la kayo wa soka boygo yoga foye mbila ya danzembo pala emwendo mam ya emwendo mam vidi beba yani mama okekele ndumba yani mwiko tolula wa usubalu kidi kwani yoso ndamba batika bangi
Emwendo mamo vidi beba. Oh, tu vas nous côté Ouije, tu vas nous passer la danse à Ouije, on les kabadamba, Majibolo. Voilà, la vie que non, Banzemo Yakob Raimi, déjà, on va Ouije, Kuna, on va comment baza ya là. Merci beaucoup vraiment, ton comme l'émission a rechuté. Merci na Gemdor TV, on va passer l'émission occasion pour présenter l'émission Oyoyo. Merci na secrétaire Isabelle Carolina. Bon, ouais, belé, balobaka. Bon, ouais, belé, maël, belé. Merci na papa Guilhem Makambu. Nenge bo pesere biso chance ya kosala émission oyoyo tokunda la bosolo et merci à notre boss Papa de Yonzinga, notre boss balobi kuna ko mekate tanto ba boss il est des boss tanto bi boss voilà ya mama bita bambote belé vraiment na pesi bambote na ngai na Nicolas Meta ma grande sœur chérie na peso bambote belé na trésor ngina mao fiston lukoki na pesi bino bambote belé isika besoin bino cherika sale fotale ya mboka sisi lukoki na pesi bino bambote et ba nyonso balandanga bazali nula bazali nula mutu no ya kobore bazali nula na pesi bambote belé place les joie bino na 5 non bo commenter o azana ba question o ya lingi azana na ba comédien oyo tokoki kobenga Aline aza na posa ke na tobenga comédien boye Aline komela biso na ba commentaire tokobenga ye e na kati ya émission na biso oyoyo Cédric Kalotu na peso ba dédicace ebele bambote na ngai na pasteur Makese bambote na ngai na mwana na ngai fika à partir à Portugal et puis quand on est au sol lango ezokende bien po parce que yo déjà na saki faut oya kra pene aéroport parce que nous ozoki ozabato zo ya na bango wana il faut que rendre au aéroport figa à partir à Portugal na pesio bambote belé chef coutumier gelonga ngala na pesio bambote ebele na rikana la douce na pesio bambote belé zalaka yo balobi mama mokonzi rikana la douce bambote belé et na bosanité que non joyeux anniversaire na zo souhaiter joyeux anniversaire na ngai na mama Rita Ngolu Masiala Maman Rita Ngolo Masiala na surtout ba joyeux anniversaire. Robota le 14 avril de l'autre amko robota manote mais biso to souhaiter déjà ezala bongo. Donc merci beaucoup et pour nanité na pesa ba mbote na ngana Montréal. Rigene Penge vraiment yem da simbi caméra pourquoi pas na musika notre réalisateur donc na pesa ba mbote place aux alliés na voyage biso na jembe auto voyagaka. Pourquoi pas ba mbote na ngana jeune millionnaire jeune millionnaire Siska Kitenge na peso bambote ebele kama doda afande yayo yango wana vraiment bambote ebele na sana mingi kolobate numéro o so se pe nango bokomelanga na ba commentaire wana soit ba numéro na biso zali wana bo benga vraiment prochainement bye